Mbote bakala na ngai. Tobumeli mwa mikolo ebele toyekomona na te. Bato babengi ngai balobi na ngai na buku nde eyindi kuna mpona bolumbu ya tata wana bino moko boyebi. Bolumbu yango mpe yali nango mabe te. Eyalaki mabe? Oyo wana yali ngondo mpenza mikro wana abimisaki yango. Alingaki mwasi wana ayemba. Lokola mwasi wana oyebeki koyemba akapela nayo osali yango ya malamu te mama. Obeti orgame. Mobala akobimisela biloko ya ndenge wana. Pe yo okei kopanza yango na miso ya bato. Omoni ndenge obengeli ye ba kandida. Mikolo muntu asako be Papi Mboma apesi mikro. Nani akoyemba vocal nini ya lolenge nini moto asako mikobule naza sie basi ebe bakongo saba répétition bisike ba yali kuna pona mikro wana tomonaki. Eyalaki mabete. Eyali mabete. Wani yali esike komaka bisiko misusu komaka te. Eyalaki mabete. Ngai mpe namoni obe komona, namoni obe na miso. Nayokaki sango. Namoni. Eyali malamu te makambo oyo. Ngali malamu te kosambwisa. Okende kosambwisa mikro wana. Ngai nasepeli mpo namoni. Kasi eyali malamu te. Okende kobimisa intimité ya yo na mobali po lokola bobebani na mobali okamata intimité na yo bisango na libanda wana nde yali malamu te botika makambo wana kosambwisaka bato boye kosambwisaka ba mitaka ya misusu be mitaka ya misusu kosambwisa yali kitoko yali okatiki soko olobidi bibisi ndenge wana bato bakofinga bibisi babiloko ya kitoko ba vrai boy wana ba vrai boy oyo bimisaki wana. Ngai veroko na tiki vile makala ngai na lingi video mingi ngai kana sa mwa commentaire moko amike mingi bakonsa ba répétition pour na micro wana Papi Mboma mayembela yo embo ninyo bandeko.